Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a émission Likanisi. Voilà, bienvenue dans un nouveau numéro Nabino. Voilà, Maman Makanisi est toujours là sur le terrain. Bolingo Yangana Balabala Ekosila jamais. J'ai toujours été dans la rue pour faire entendre la voix des Kinois, des Congolais, partout où ils sont, naba kondinabiso, naba membre du gouvernement, au chef de l'État, Makamo Bango ba Kokanisa, au travers l'émission Likanisi. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue, dans la commune de Limete. Nous sommes à des bonhommes, bien sûr, Nassau de Mouton au Boyebi déjà. Nous allons parler d'un sujet, Oyo Boyebi. Tolobela ki yango na numéro moko elekaki, Likamouya transport. Awa na République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa. Na Kinshasa, transport est commis eloko moko ya pasi kolekana biloko rolia. Pour payer le transport, c'est tout un problème. Pour se déplacer, c'est tout un problème. Moto, comme taxi, comme avion, comme nyonso. Quand je parle de transport, je vois tout. Il y a le bateau, il y a le train, il y a la voiture, il y a la moto, il y a tout ce qu'on appelle le transport. Mais principalement, il y a donc le transport de la route. Donc, on voit la moto et les taxis en commun. Et là, aujourd'hui, il y a une opération qui a été lancée depuis le lundi passé. Et Zabongo, il y a division urbaine de transport, voie de communication et désenclavement. Bango Bazawana, sous tutelle, il y a ministère, il y a transport bien sûr. Na commandement, il y a ministère, il y a transport. Après, si bango ndingisa, il y a kokita na terrain, pe kokanga, ba chauffeur oyo, bazali ko hausser les prix. Ko hausser les prix na nini, transport ceux qui sont à 1500, bango batiaka 2000, 2500, voire même 3000 francs. Alors ça cause un sérieux problème et pas il y a ba Kinois et pas il y a ba Congolais. To kotambola elongo na bino, pour tout mon opération wana ninge zali ko salema bien sûr, batu oyo bazali pe na non respect ya arrêt de bus. Et belé na Kinshasa, c'est vrai que arrêt de bus et bani na nute, mais au moins qu'on respecte Bisi que sengeli côté par exemple na si asso de mouton arrêt sengeli ko zalate. Mais contraire que na Kinshasa na ba so de mouton nyonso et comment barrer. Et là, on y est ça, donc voilà, nous allons avancer avec vous, avec Christian Moutseke. Nous allons voir comment est-ce que l'événement se passe avec nous na journée à l'élo. Nengenini, bazali kotambola na bamituka nyonso, bango bazo ki pété, ezala camion, ezala babe ngoni bamituka minene wana. Ba remorque, ezala ba bus, ezala ba taxi, ezala personnel pe ce que parquer mabe ba kokanga la preuve année, bomoni nenge bamituka e koma koya komema taxi et par kaka nanzela. Alors avec Christian Mounté qui est en accord avec lui, nous allons marcher, nous allons voir comment est-ce que va se passer l'opération. Esprit de vignon sur la ville à Kinshasa, selon trajectoire n'est à 700 francs. En plus, il doit respecter feuille de route Azanango pour permettre biso toyeba que mesake wa. Beaucoup de sécurité, beaucoup de normal, pour respecter nos populations. Maintenant, biso to kiti sur terrain pour sanctionner les banques, pour ça quoi l'état. Bon, essayer même transport, soit fout ici 1000 francs au Kangaye. À sali de mitre au Kangaye. Esprit de vie, à foutre ici 1000 francs, demi de ton kangaï. Bon, et débisso, bino population. Pour dénoncer, votre aide de dénoncer. À chaque fois, ceux qui tombent étani au foot à 500, 12 heures, foot 600, 17 heures, foot 800, 20 heures. Donc, à chaque heure, ils ont appris dans quand nous avons le maintenant, le chauffeur, réseau pour ça carburant. Alors tellement que la coûte une occasion au bino il y a autorité il y a transport. Alors makam oyo et aussi la nini ceux qui transport na ba chauffeur pour se mettre na point peu qu'on trouver solution pour le carburant. Bango peut permettre bango ba pousser sous ba raison OET parce que ceux qui carburant dans la point normal, il peut avoir course normale. Ceux qui vont comme ça des militaires cause na bango ezaka raison eza carburant. Mutu moko taza likola mibeko.
L'État a fixé prix après on a pris l'État solo. Or ça l'a pris dans le temps. Surtout maintenant sur l'esprit de vie. Esprit de vie, c'est un partenariat à l'État. Il y a des fois un exemple qu'on est quand même les jaune. Tant il y a beaucoup de population, problème d'abus, c'est que pour dénoncer ma bête, c'est ça. La population congolaise est naïve. Parce que les gens comme ceux qui vont hausse des prix, ils ont salama. Vous devez être soudés pour éradiquer. Aux hommes, on a un temps bozoya, peut-être 2500 francs. Mais ce sont toujours les femmes qui se précipitent. Parce qu'on compte la carte comme bango basala à mon côté. Peut-être à ce moment là il y a Ophélie. Mais yo aux autres là, aux autres villes, on a peut-être 3000. Il faut ça là aller-retour. Moi je crois que ce sont des gens qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner pour mettre dans la tête parce que le problème il y a congolais et ça problème il y a santé mentale. Beaucoup de gens croient que dans ces pays c'est comme si il n'y aura pas de changement. Donc nous la loi ndenge alingi. Alors nous saluons ces genres d'initiation que il faut dans la province de Kinshasa on doit traiter tous ces gens là oyo ba kota ki na ba mafia. Parce que donc, et comme on est acheté dans Moutou, à zone à Moutou, moi, il y a bientôt, à Royabo 2000. Alors, dans ces 2000 là, et pas il y a patron là, Azo versé combien? Donc, ce sont des gens qui ont exploité avant que le gouvernement ait bima. En tout cas, la population congolaise a été exploitée. Alors, nous demandons aux autorités de s'imposer parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, nous saluons ces genres d'initiation. Nous allons descendre pour changer un autre véhicule, mais ces véhicules doivent être sanctionnés. Nous sommes dans l'état des droits et nous devons respecter tous, nous devons contribuer pour l'avancement de ces pays. C'est là. Bon, tout le monde est dans opération, on m'a bien, mais Banzela bien, ok, Nanzela ou mais c'est pas inédit, bonnet sous le Tchangou. Tchangou, j'ai gobé Banzela, j'ai un boutage de belle sucre. Ticket, on va 1000 francs, mais comment tu vas 1500 pour de récupérer un bouteille Johanna. De yango kana succès au bagay ngwana mais opération on m'a bien mais ne so Banzela des até un bouteillage essence pesa ko mata nzela pesa bien tendo abo sa Banzela na e ne sigo ba pile zo topo ka to pa pamba na suki wana. Ticket on 1000 francs, ticket voilà ba songe na ba on ka ticket on 1000 francs 1500 ba 3000 ba kosi ba 4000 ba kosi ticket on 1000 francs 1500 voilà ndenge na ba on ka oh on a 140 000 si on a 40 000 embouteillage on fait c'est combien tanyo so be ba 2 éditeurs ba 3 éditeurs embouteillage sur Tchango on ba victoire à faire na sendwe moi été là 3 pilotes za ba parking te na nzela. Il faut que l'on makambu pena makasi po policier a commis biso lokola bilanga na bango lokola rentrée scolaire biso nete bando kopesa ka bango donc mbongo na biso ne komi ya bango ya kosela bana rentrée scolaire donc to komi na insécurité to bula na mbangu ozokende ozombuye esprit pena esprit papa batela biso makambu pena. Provenance na ya uti wapa uti njeli hein bokei wapa IEC ayesi no combien futa 1000 francs yo ka bonde bazolo yo wati wapa non ika abatali bo so uti bandaki basani ka 1000 francs ka 1000 francs bango ne ba matia na sapo bando kanga bango eh bien maman on le bini papa bon, na bombe te na telemi mopanzi bien na bombe camion na ngai 1000 francs na uti kinga na okende 1000 francs na la te papa la te os depuis a malin be ko papa ça va kanyi camion ça dit kolongo na Congo non boso la busala bien wa mikolo to ba na mikete fo sala busala bien eza ba te papa na li conducteur na uti kinga na bombe 1000 francs. Bon, si on a fait hausse de prix dans les bilans, il y a un témoin. Bon, si on a un problème, il y a un chef. Les Congolais, tout fait mboka langai. Dans l'outil Kingasan IEC, 1000 francs congolais. Bon, la moment est combien? On a comme une complication au niveau de la on a Makambouya, on a hausse de prix. On a Makambouya problème, il y a Moutouka.
Na même Kylian à combien? Na même Kylian à 1000 francs congolais depuis Kingasani. Na zo Kylian nga na awa, na zo charger quand même malé betonda na kende ISC. Non na problème ité. Bosso le chef, si bosso n'est itinéraire. Papa. Papa. Aussi le bana. Asisi golo bana. Bon, sikoy. Odo kende o outil Kingasani. Odo kende ISC. Oui. Wapi Girouette na yo, odo benga itinéraire. Girouette wana. O bataka pour la signalisation. Je termine. Maxi. Ayo binin. Non, combien en côté? Papa. Mais quand on a mon nom de ça va, merci beaucoup. Des robots qui t'a comme ça. Pour ça, la boulot était massarangaï. Pour ça, la boulot était. Papa Lobini. Moi mamba bando, bana ona mbinza. Okuna de to souffrir trop. Ah bien. Biso et échange na ba modi na tongo boy 2000 francs. Na tongo il peine ti gare centrale 2500. So comme na gare centrale retour boy 4000 francs. Et puis les abonnés gouverneur à l'équipe alors fixé. Oh les gars on est à Kala tu vas kimbuta alors fixé ba prix. Et on l'équipe a tiré alors fixé te ya on to nyoka. Comme bandi makambo boko donti na suka. To li bina to mona pena que bozo fixé ba prix à ba coût à transport. Voilà. Vous êtes venus. Oui, nous souffrons nous la population congolaise, surtout na Kinshasa. Transport et zalaka auto zana des bonhommes c'était 500 francs. Mais les lots des bonhommes rompenga ba 1500. En tout cas, receveur, na ba chauffeur, besoin exagérer ba prix. Service en tout cas il faut la yango malam. Pour la Congo ezalaka to banda bien, boso aka mabe. Les lots boyebo landela bango ti na suka. En tout cas na sepeli na o. 500 francs. Bango banda ko bombe ngaka na 500. Suka, bongo kana so bando mata combien 500 francs. Oh. En tout cas, la CPL, la ministre Bachir Tsukobe Magombo, parce que la population doit souffrir le transport, ma casse, hausse de prix et l'équipe, ma demi-terrain l'équipe, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, pour des personnes qui ont vu foutre 10 000 francs, doivent souffrir. En tout cas, l'État s'appelle à Moussa Laye. Faut que je fasse recevoir, il faut foutre un man de 200 000 pour que tu aies boloko, il ne faut pas changer. En tout cas, trop c'est trop, on est contre la mbok. C'est un Congolais, c'est un étranger. Pour c'est un Congolais et un Kinois à souffrir le transport. Il faut que tu décision. Tu as appuyé un peu le bosso. Tu as un moyen. Depuis mon voisin, on a recevé la colobate. Vraiment dingue. Nani papa mbemba sali pa likambo na pesi mokako soit vraiment azwa responsabilité na maboko a corriger na nubato na ba Congo Brazzaville donc ne donc na camion moko mutu moko place pe moko ba vandi pe quand même prix tongo di pokwa mais awa na tongo prix nango na pokwa prix nango vraiment na sepeli mokako soit pona papa mbemba na likambo sali vraiment les sepeli ngana uzi na intérieur mais pe balinga sangoke va changer ministre ya transport a changer pe makambo équipe mususu ezala comme on a dit 17h 21h 22h pour la population parce que vision et chef de l'État et ça les peuples d'abord. Kolongwa Kingasani lobi na nazotala na Facebook bazo interroger batu Kingasani ti zandu na 1000 francs. Non, Kingasani ti zandu mboko satiki yango na 1500. Total mai awa mai bezalaki combien? Et c'est bazo landa bata mai nde batie ba prix ya mai. Mai comme osomba a 500 côté musu 600 côté musu 700 comme to somba mai ti na 1000 francs. Mais mai oyo batu nyoso ba oteka. Ji ndenge moko n'en parlons pas. Osomona. Alors bino bozo telemela makambu ya car mais car ngo peso totali bozo telemela. Boy bino moko bozo koka ko fixer na bino prix te. Botia ba panneau pena que non na ba panneau oyo sika botia publicité ya primis. Botia car eza na monta boye olongwe boye eza boye. Outi boye eza boye. Là vraiment en tout cas to robete la bino maboko. Voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Likanisi, nous sommes avec vous en direct, nous sommes dans Saut des Moutons au Babengakaya des Bonhommes. Comme on vous l'avait annoncé, Tozali Bongona, chef, il y a opération
ya makambo ezali koleka na Kinshasa sur le transport. Transport est commis pas si stationnement mabé, les chauffeurs ont haussé les prix na manière na bango. Alors nous sommes là, nous avons vécu avec vous le lengenini bazali ko kanga bango ba restation ndenge ezali ko salema parce que bazali ko stationner mabé parce que bazali ko haussé ba prix tandis que carburant ezali na prix normal. Alors nous sommes avec le responsable, il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour maman journaliste. Ouais, on se présenter comme nani na poste na fonction. Ouais. Comme on ngai monsieur Belembo Katamba, chef de bureau ya Moamba ya transport. C'est ça, wana nda identité na ngai. Voilà, to moni bino sur terrain ko sala ba opération oyo bo sali wana. Il y a aussi appris, il y a transport. Nantozo belana aussi appris, il y a transport. Ningi sawana bozu yango wapi ya kokanga ba chauffeur. Merci maman. Ningisa tozui na bakonzi ya ville ya Kinshasa, maman chef de division na kombo ya Adrienne apesi mitindo na biso ba collaborateur na y compris ba agent ya transport na collaboration ya la police ba chauffeur nyonso oyo bazobuka mobeko ya l'état concernant hausse des prix, c'est-à-dire chauffeur no sakomi ko lamuka na ndenge na ye aye na parking soka sepeli abeleli 150, c'est-à-dire 1500 francs. Sera Beleli 250, c'est-à-dire 2500 francs. Sera Beleli 350, c'est-à-dire 3500 francs. En tout cas, population Leli. Population Leli, comme ils ont l'attribution de transport, des chefs de division, madame chef de division, a eu à disposition, a pécibiso ordre de mission, qui est sur terrain. To kangami tout kanyon so au bazo c'est prêt. Au bazo respecter ba itinéraire na bangote, bazo tambola malamu te, bazo nyoko la population yango to kitina se toza na opération ya kokanga chauffeur nyonso au la hausse des prix na demi terrain. D'accord, likambu ya aussi des prix toza wana. To tunaki quelques chauffeurs, quelques conducteurs, bango balobi ba misu ba pesi biso raison. Pona ni on m'a appris a kokende moi trajet bo akutani na PCR na nzela. Atiki moi madesu atiki 100 francs siko abi moyen récupérer ngo ezate fois que repé sa versement yango na yebe na ndenge na ye amati prix misusu pe balobi que na niveau ya ministère ya transport nanu ba pesi prix fixe ya transporter orolobani pona yo. Maman, je pense makambo tali tarification ceux qui balingi ba pesa tarification prix, c'est-à-dire ezara commission to benga ngo commission ba kota on ministre de l'économie, ministre à transport na ba association ba chauffeur ba kota kawana ba koti na mission tarifaire tozana arrêté o ba transmettre ba association na officielle eza sur terrain o ba yebi ba prix bango nyonso mais ba chauffeur ba respecter arrêté wana te par rapport na bango to costo ça elo romoroté photo même o moté mezo tina biso mais arrêté à ba prix eza sur terrain. Maintenant sur une trajectoire n'est parce que ba transmettre bango officiellement na ba association na bango pour ba remettre ba prix na ba chauffeur. Na zala rappel na moment on a mona ba chauffeur ba présent ba chauffeur ba sala ba sensibilisation ba pesi ba chauffeur ba arrêter wana na ba prix ba tia yango mais air moko tant absence ya ba gens ezala ki na nzela nde ba chauffeur ba profiter na occasion wana ya mutu na mutu atambola la lolenge ya lingi. Au moment où on tambola wana chauffeur na chauffeur a respecté prix mais la moment où toza na nzela totali que sur 100% mais to ko mettre ne fils que to lité même ata 15% ba komi ko zonga moi muke na botosi ya arrêté ya ba prix officiel. OK, pona likambu ya mauvais stationnement mais na Kinshasa parking ezate. Parking d'abord est compliqué dans la ville de Kinshasa et puis na arrêt de bus la station ezate ko signifier que aware ezalinet na si asso de mouton et comment arrêt pour na ba chauffeur ba conducteur nyonso ce ko pour na barré au bino est-ce que déjà botier barré pour que bokangela ba mauvais stationnement. Maman malgré nous to kanga pour na mauvais stationnement mais toza wana tant que ba usager de la route toza pour la sécurité routière ça permettre que total net awa moni na en sortie ya saute mouton wana ça dit chauffeur il y a 207 à comme na moninga na telemi wana yé pas bimi aya bâti deuxième bande mais tandis que toza na espace provisoirement ba pesi bango ba mekana no stationner ba ma population soit ba longwa ba kende na suka ya saute mouton ba poussani wana ba memi ba tubiskana en attendant mokonzi ya ville apesa ba disposition pona ko pesa bango biska ba hôtel malamu mais ba longwa na ba intercession oyo nyonso côté ni nezali nini
ba sauti mouton ba poussa na tikuna to suki pe wana te tozo sensibiliser population à comprendre que awa tolingi arrêter ti après sauti mouton mais au comment la chauffeur bolobé na tongo na 8h30 azongi 13h30 azongi yango tolobi ke opération tokotika te tozala bango tinati o soki muta to cité to à tout moment to sanini to kanga ikaka a subir rigueur à loi neti na repère exemple ya chauffeur oyo ba interpeller na ba gens pour un problème atie itinéraire te itinéraire réseau laksanini itinéraire réseau laksake qu'il y a au yaza musika 5 mètres na mutuka na yo et permettre à comprendre les destinations au pays na monta fo ya futa monta retourne au chauffeur te monta aux ala marqué na 4 itinéraire na prix na ngotanga moni à boulevard Kingasan 1000 francs ya koti na mutuka a futi yo 1000 francs mais comme on a chauffeur a itinéraire te prix manjinor sera lobby 5000 francs qu'il y a dans la choite population zolela to sengi sous na mingi tango baja bazo interpeller abimisi libende oyo tokangi oyo arme oyo tokangi ba arme blanche oyo komi 5e toana bambeli oyo muswanga atoboli agent tozana ba misusu oyo azokisi agent pourquoi ba chauffeur ne se remonte que système bâti barrière na kata mutuka na bango bazana ba chambre et salon wana ezo permettre que chauffeur agent l'état accéder à ça la contrôle pour accéder kuna aussi le mécanisme que police a télémisé du piliboso ba télémisé pour accéder à ça la contrôle ya prix mais ceux qui bon côté chauffeur a kolinga même aboma bato lokola ozomona ba misusu baza wana otorozo misusu bazali a ozomona azongi po aboma bato o azolela aboma kaka bato susi na ye amatisa prix anoko la population yango monique tolobi na elongo na police na transport o sala musala na moamba zéro hausse de prix zéro demi-terrain zéro mauvais stationnement ceux qui to kangio na stationnement fourrière to kangio na hausse de prix fourrière to kangio na demi-terrain fourrière amandi na yo banque OK futiba à banque arrêtez zali ba yebi de 100 à 1000 $. Petit to ba ke lobby na rosala sous hausse de prix te lobby na rosala demi-terrain te population ezo le kwama bazo batie to ko futa monta combien mais comme ezala ba attribution à transport yango to lobby ke ba chauffeur nyonso ba kotambola na alignement te en tout cas ba kokutana na ba gens dans secteur à Moamba comme ngamo naza numéro 1 à Moamba naza na balabala naza wati 20h au modi RO bazo kende transport bazongi sima muke normal bazo à 16h 17h baromi ko zonga boye ba mati surpris et comme 2500 3500 5000 na retour ceux qui te longa na axe to rozonga na axe kuna to kanga bango ti 20h ti ba ko lemba ba komi na normal. Merci beaucoup papa chauffeur ozan likamba oloba par rapport à makamba kangeli a cause des années non cause que ba fra ba telemisi na kota bango na fongoli porte pour ba kota libendo bazo ba arme blanche ezaki na kati ya poche car ya voiture na ngai merci bango boko liboso ba senga permission boko na biti liboso na chana nga batuté ba insister na folle mon porte ba koti nde ba koti moi ya woleli na ti likona levier na ngai concernant atoninga au profiter ça va te combien j'ai dit seulement que ba futa 1000 francs c'est tout yo okosenga ni parce que bakangi yo elo ni yo kolobana elo na koloba ndeti nini concernant ngai to bandeko na batikali parce que bakangi avec cause oui cause wana bakangeli yo kolobani na cause bakangeli mais vu que cause o bakangeli ngai concernant transport bandeko batikali bango pe pasa nini ba améliorer ba meko kitande bango ba lobby tout ça musala malamu c'est là pour loba ba rozobino micro balader. Merci beaucoup comme nous l'avons dit fidèles téléspectateurs toza toujours awa boyoki makambu oyo ezo osalema awa en tout cas c'est du réel parce que la population quinoise ezo souffrir makasi torozongela un peu chef pour moi meza munene awa bandi awa eza po sukaka awa to otambola bon moi mbaeza na ba axe belé toza na ba axe baramoto toza na rompengaba toza na Kingabwa toza na ngaba toza na matete toza na lemba en tout cas population nyonso ya Moamba ba ressortissant ya Moamba boza la kimia en tout cas moto batie bino pour la rotia pe na makambo ya transport ezanga na telemi liboso na bino awo boza la kimia tozali tosengi na population ya nyonso ya Moamba bo dénoncer
au matina mutuka ba matisi yo cheur bo dénoncer opération et aussi la ragaté na ba chauffeur to moni lisusu concernant ba o ba bengi ba chargeur bazali konité au mona ba misu ba telemi na nzela bazo proposer ba chauffeur ba prix na ndenge na bango pour kaka ba longola eza opération policière kangi chargeur wana transport akangi mutuka opération aux nzela yango en tout cas to sengi na population moamba bon soutenir baja transport. Là, ce mon opération à transport réseau salama dénoncer kobangate. Dénoncer toi na simawana tozo kanga bango bakofuta lomande ya cher na kesi ya l'état po batika. To sengi lisusu na oyo sengeli ke na ba intervention ba konzinyonso ya intervention boluka moyen nyonso ya kosunga musala oyo bo sunga yango makasi par rapport à quoi tozo kanga mutuka tokomona ba réquisition ezo ya belé chauffeur a foutu ici mutu 5000 francs au lieu na li na futa 800 francs a foutu 5000 mais chauffeur so bakangi ya koti na bureau au moni réquisition ye chauffeur akena mutuka batindi yango na place réquisition esengamaki après minute et misusu 1 heure du temps chauffeur abimi alakisi bino fimbu na musika lobi na bimi aturo na koboma bino na nzela bakonzi botika biso bo soutenir ba continuer sur l'état bo soutenir transport eza caractère social ya mboka bo soutenir tant bo soutenir ministère de transport ezo permettre biso na mokonzi mboka azomona bon moni lisusu cause mikabakasi ezali pona demi terrain bon moni cause makasi ezali ke bambouteillage oyo ezali bakari ya minene etalaka demi terrain tetala au sécurité wala etali bango te mais makari ya minene ezo causer ba accident sur la voie publique ezo causer ba embouteillage yango moni ke bazwaki ba mesure ya ke mituka minene pendant la journée etambola te etambolaka na pokwa yango mona nzela tozo interdire mituka nyonso ezo telema mabe soki bateli mabe oza pe na taxe ya stationnement te bakangi mutuka eke fourrière fo nzela ezala polele po baisager nyonso batambola malamu yango moni ke tozo kanga kaka mituka ya mike ya jaune te concernant ba remorque babeno etelema mabe na nzela tozo kanga yango mpona ba hausse de prix pardon s'il vous plaît mpona ba mauvais stationnement oyo etelema mabe na nzela tozo kanga yango nyonso mpona ba taxe ya stationnement. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons avec la population Oyo et Zali Awa. Bango pe barope sa avis na bango quand même déjà tozoa qui avis il y a quelques batou Oyo bazoa qui oui papa Poussana. Likamoko c'est que je peux remarquer na ville de Kinshasa. Je me suis croisé na niveau ya quitté mon magasin. Ba bus au Italie transport urbain. Awa na Kinshasa na kitambo o tobengi esprit de vie ngamoko na monyango à l'œil nu comme ça de loin ba boulevard wa kota na rond-point ya kitambo magasin vers 19h na musika bazo signaler chauffeur na receveur que non kuna matin 1500 likanistanga za que non d'abord on a nous le gouverneur de la ville na bourgmestre ya commune ya Kitambo toutes les bourgmestres o ba on nommé sika batala makambo na bien parce que nga na longora de yoroti qui est un magasin au taxi nga 1500 pourquoi on a foutu 1000 francs au taxi nga 1500 pourquoi et puis il fait ça en cachette na mosika bazomona bango que non mais bazawana baza belé taxi bango 1500. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur Guinal. Bonjour, papa. Oui, bonjour, maman. Comment on a dit? Oui, Ngai, Kombonanga, monsieur Ntilou, Jonathan. Ok, monsieur Jonathan Ntilou, au Copé Salikani, par rapport à Marambo, les arts au Salamalelo, opération au Balansaki, depuis lundi au Bazaki, au continuer, au Copé Salikani. Oui, d'abord, Ngai na uti Changu, Nazamutu ya Changu, Nazokende centre-ville. Alors maintenant, justement, on a quitté c'est à saut des moutons, il y a des bonhommes. Ndé na moni jeep moko ya la police et telemiwana. Ndé na mituna ki pona nini jeep on telemiwana. Alors que na monaki bato transport bazalaki na la police bezalaki bazalaki ko kanga mituka. Ngana mitungisaki d'abord. Mais tangu na ekolanda na moni autorité ya transport urbain.
bazalaki wana bazalaki koloba makambo oyo etali tracasserie et puis transport tarification ya prix ndenge bazoko sengaka ba taximen eza penza cher koleka. Deux exemples ceux qui ont eu gare centrale pour okende changu oyoka boye 300 francs 500 francs donc 500 francs on a elekisi 4000 francs to 5000 francs tala mena siko trajectoire banda ville ti Kingasani au fout à 5000 francs ou bien 4000 francs. Donc aller-retour, donc moins Kingasani na gare centrale, au fout à déjà entre 10 000 et 8 000. C'est déjà beaucoup. Alors maintenant, que c'est Pélibiso population, na comment on a une situation où ils ont les cas, pour sikoyo, nzela etika la poelele. Ba décision où bazui et continuer. Pour les alakanango kakakeno, ceux qui est bimi. Et ça, nous makasi après tout, au moment où ils ont sous. Donc, nous avons une autorité, bazala penza actif, nzela, pour tout le monde penza ba fait oyo, bango bazo sala. Mais dérapage te, basala ngo ndenge moko ya calme, ya kimia, chauffeur asali mabe, bake ba interpeller ye, bache mupanzi, basengi ba document. Après, merci beaucoup, monsieur Jonathan. Merci, voilà, fidèles téléspectateurs. Nous allons prendre quelques dernières images pour pouvoir chuter avec l'émission d'aujourd'hui, avec l'accord, bien évidemment, de la technique. Présenter document total, tout le monde nous a amené, on va vous faire passer. Mais si tu en parles, Fidèles téléspectateurs de l'émission Likanisi, nous voici arrivés à la fin de notre émission de ce jour où nous avons parlé de transport. Transport, il y a division urbaine de transport, de voies de communication et désenclavement. Dans le secteur, il y a la circonscription, pardon, il y a Moamba. Vous avez suivi, excusez avec nous comment ça s'est passé, comment on a arrêté, comment les chauffeurs ont dit, comment la population a réagi. Tout le monde a parlé, aujourd'hui aussi le chef aussi a parlé, celui qui conduit bien évidemment l'opération, il a dit, voilà chers conducteurs, en tout cas méfiez-vous parce que na Moamba, sécuriser en haut déjà. Non à la hausse des prix, non au mauvais stationnement. Pourquoi faire souffrir un Congolais, un Kinois, ou se déplacer? Le transport, les moyens de transport, les alliés moyens, ils ont ça que Mboka et vivre. Alors, chers conducteurs, carburant, on a pris normal, respectez juste la loi. Bozali na loi, bozali na arrêté na bino, bozali na association, bi pa yuapi, bozo ba tarification. Alors respectez et rosailo moko ya simple, vous n'allez pas aller loin. Bon kende na bino te ba kanga bino, ba ko kanga bino te, ba osabino lo mabete soki o respecter mibeko comme les autres ba kangi bango misusu na ba arme blanche. Soki ba télémission avec respect, téléma parce que babi l'humilité est sauvera paix. Mutu misusu alingaka kanga mais le fait car ya komi kitisa akangi opete. Alors merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci beaucoup à vous fidèles téléspectateurs. Tokotambola et longo tous les quatre coins il y a ville province ya Kinshasa. Tosengi pe na gouverneur ya ville ya Kinshasa aye bako soutenir ba makambo oyo ezali ko mema mboka liboso. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à Christian Mounseke qui était derrière la caméra. Merci au coordonnateur Aglatus. Merci à tout le monde. Appelez-nous au plus 243 991 85 27 81 pour participer, pour donner votre idée, votre avis. Je vous aime beaucoup. Balabala et aussi jamais.